mokonzi mboka vraiment lobi bakutana chef d'état-major ya Ougandais. Bakutana chef d'état-major Ougandais, chef d'état-major ya Ougandais, ayebisi mokonzi mboka ozotikila bato wana ta mpona nini? La likambo tali insécurité makasi totale kat na biso frontière Ouganda na biso. Ayebisi mokonzi mboka bato oyo basali na Kabila 18 ans. Pour les nous se faire part de bango toujours ça la confiance à bango pour nini atangi débat tout atangi chatini mobila atangi na kasongo ali bango bato mener insécurité makasi ya kati ya Congo qui ça chef d'état-major ya Uganda abi faut mettre en garde pour la bato wana kuna pe le ko la guerre à est toujours ba tribal ba kabana bango mike bato no bato maintenant toujours kasongo na biso oyo donc kasongo a commis meneur leader numéro 1 les traîtres ya peuple congolais. Vous comprenez, est-ce que ça va dans le sous? Est-ce que vous avez un sous-cas sur la table? Parce que ça va cabaler, c'est dans le cas de Congo. Vous comprenez, chef d'état-major Ouganda, ici, Mukonzamboka, à tel et bien, c'est pas du Makassi, les 13 parlementaires, les vieux louls, ma vieille louls, les 13 parlementaires. En tout cas, c'est pas du Makassi, le peuple congolais. Et puis, ici, ils vont travailler à Kabila. Ici, ils vont que non, biso peuple congolais. Pouvoir te porter en 2023 à l'Ekakakate. Biso toza na besoin de recensement. Bino besoin de recensement pour la nini. Tu vas comprendre te. Peuple wana va comprendre te. Après de ça, les criminels au sommet de l'État bata Kabila. Bango bazo kasane na 2023 élection ça te biso to compte na recensement pour te pesa Félix Tshisekedi maboule belé. OK ne ba songi si bango lobi. En 1984, recensement salama qui n'attend Mobutu. Mais recensement on a besoin qui t'a moulé et sur qui n'a moukousé. Il y a un autre comprenant qui est non, biso habitants à Congo, nous avons 82 000 habitants. Tu comprenez qu'on a eu un recensement salama qui en 1984. Mais le là on comme en 2020, tu peux te belé. Tu as sous 8 000, tu as sous 82 000 personnes d'habitants de la Katamboka. Donc tu peux te belé, il y a un moment les 13 parlementaires. Mais si mon Konzamboka, il faut recensement ça là. Ceux qui recensement ça, et ça au trésor. Il est pas vivant. Babina mon Konzamboka faut recensement et salama. Ceux qui recensement ça limité et ça dit haute trahison. Yo ne me comprend au ngi kaka recensement ça limité. Yango comprend les batuana. Bazo ka sané biso pesa mon Konzamboka beki pendant l'élection en 2023. OK ne recensement et ça malamu mi photo yeba. Nous avons sous 90 millions de personnes. Et si tu le cas déjà on est quand tu comme tu bota ba ne fait pas bota ba kasi ba bota yango so mo le local recensement ozo sa ba retourner la kana ba il est pas si vivant là le bateau là le bateau on comprend ba rwandais moi comment derrière ba no kima moi comment derrière ba no bima yango comprend tout ça oni monosco la carte est kuna basa bando kimine Konzamboka kabale o bango sala kokenda Konzamboka na koma kula ezaki complice monena monosco wana na caméra. Dans la personne, mon na caméra, ceux qui vont Konzamboka, Kitaki, na Goma, mais les caméras sur le tour. Vous comprenez? Donc, personne n'a pas quitté Moutou à Fati. Maintenant, si avec qui nous ferons des ailes. Donc, on a Fati, après ça qui moque, on a beaucoup d'ensemble. Bah, qui t'a pas bataille, le moment où ça la suce, ça. On comprend ce que est vertisseur. Et belé, on va continuer ma côte de Kata Papa. Ma Brésilien, je suis mon Brésilien à Kataboko. Ma Portugais, je suis mon Portugais à Kataboko. Il y a un comprendre que tu as Missi Babundou Fati. Tu vas nous faire sa vie sur le peu et ça va Brésilien. Vous comprenez? Si vous avez un peu de bilo, on est sous Fatia, tout ça là. Il y a un peu de qui t'a fatigué dans la carte. Il y a un peu de qui t'a pas mataba, encore Kabiso. Il y a un peu de la carte du Parlement à Bisso. Ça, non, on a des personnes. Ça va pas Rwandais. Ça va député, député nommé. Les 13 parlementaires étaient équipés en Amakassi. Bonjour à tous. Il y a un carte Parlement, donc il y a des personnes qui sont Rwandais. On comprend les bateaux, il y a des bateaux. Donc on va dire toujours. Et là, comment on va baisser la carte Tamboka. Mais si maman Chani Maboun, ils ont précipité recensement et salaté. Ils ont précipité la carte élection. Banda yo côté une année 9 mois. Et là, on y a malheureux aussi au sali. La carte peuple congolais. Sénateur, yo a laissé ta maman. Et là, on y a une mention madame yo so sali pour les sénateurs. Il y a un comprendre aussi bango. Ba kitaba mata. Il y a des peuple congolais. Ça pour la partie béton. Biso donné un changement total. Et quand on a Tamboka na biso. Donc un recensement les vrais congolais et les faux corps congolais. Donc ici bango et ba kita ba mata. Moi quand ça ba koko ba tikila biso. Donc on comprend que insécurité. Donc ça biso calme. Donc on comprend ce que non
recensement entre ça là bon comprendre peu insécurité sécurité récolta bakaner vous comptez moi quand ça na idée obi attendre mobutu hein bakaner ne bato mener sécurité na kata ba quartier et comme parce que système wana et moi je comprendre que l'état va toucher Kasongo dans l'année inspecteur général morobo ya police até qui peut plaire pour la Kasongo là alors bien ba souci union surtout wana et ça va pas casser la bango souci union sur là ça va pas casser la bango les ali ba major ba capitaine ba lieutenant ne ba tia ba souci wana wana ni bazo ka ba moko na ba comme la casser la bango mais pas la sécurité ça na ba la sécurité mais les policiers na kata il est dans comme na l'état ba yeba na bango te ya mo comprendre ba ndoko na to na bango wapi aussi na bango wapi le to comme na bango wapi soit calme ma kamoza qui to kotonia septembre octobre to si ça Congo nouveau bakamoza bien Congo nouveau to so kotango na octobre to mona ba kongo mboka ba ça la pona le suki na wa IDPS viva mwana mama mambu maso bana kini tolobi samedi oyo biso nyonso na permanence ya UDPS tokosepela kozanga tende kuna ngai ya koyoka makambo ya kitoko o babombeli bino. Merci beaucoup président Miyake à vous. Mwana mama mwana mama mambu maso mambu maso bele kanambe kazebirembe ipoliti mukwa naloba te naganga te mais nagangi ici ça va mais là-bas KO mais beta maboko pour na Fachi Béton. Discours, il y a chef de l'État. Et bien, meilleur discours. Premier président. Oh, il y a eu discours en Afrique, c'est parti. Président, il y a l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. Mais premier vice-président, il y a l'Union africaine. À lobby, le président, il y a l'Union africaine. Mais Mambo Masobele, Kanambe, oui, vrai. Kanambe bientôt aux années. Fatih Béton. Nations Unies est divisée. ONU est divisée. Parce que mission onisée, il y a qui pour renforcer Rwanda. Ne Fatih la lumière, qui est mon encolo. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Asengi réformer la mission onisée. Ce qui va longola tous les casques bleus. Papa, que pour mon maman, yo comme continue Mbuka. Et le bata pasteur Mukuna. Sanctions ciblées contre tous les commanditaires. Il y a un groupe ça. Bazali Awa Nakitasa. C'est Azarias Roubaix. Papa, parallèlement, il faut aller force. Tokobangi. Même c'est Kanambe Kazembe Rembe Hippolyte. Avec 189 groupes armés, paye chaque mois l'argent pour détruire RDC. Et madame appelée Jeannette Anna Katupora Anne. Jeannette. Comment on a dit Anne Katupora Anne. Et Zoé Kana. Joseph Kanambe porté disparu. Parce que Mathieu Bandi. Sukoyo, les Indiens, Chinois, Libanais, toutes les nationalités asiatiques. On a formé un port illégaux, privé. Oui. Papa, ouais aussi, ma partie, à beaucoup de la base. Peuple congolais et congolaises, mobilisez-vous et prenez vos charges. Ouais, Koya. Voilà, combat. Combien ça? Combien ça? Si tu as chassé les Indiens chinois, parce que pour matin dit, papa, Ganga. Mon maman, mais maman, ma so. Pourquoi ma so belé?
port Yamatad, et nous coûte chaque mois 13 millions de dollars américains. Pendant que ça, port illégaux, 9 ports. Port Yamatad et coûte 4 millions par mois. Mais tout ça, c'est Kanambe Kazembe. La lumière, Fatih Béton. Aouti Kotinda envoyé na Égypte. Papa, on y a assis le ce qu'on compte, est-ce que tu votes ou bien tu sanctionnes Kabila? Ce comme on a eu Jean Kabongo, c'est journée en Égypte pour rencontrer le président Abdel Al-Fattah al-Sisi. Parce que pion, il y a pas de américain. Tu y a bisa une IDPS état de droit. Mais ma machine ma machine il y a récent Mututu à côté Moussafi na moto sa confiance dans ma mère et confiance dans Mossad Israël ma machine la recensement biologique, recensement général biométrique. Moutaliboso, oh y'a retenu Moussapi na moto. C'est Fatibé. Et puis c'est le Congo, Congolais. Deuxième, Azra Soukbe. Et monsieur Roi. Mais y'a sous Kakana Bekazembe. Abimi Roi. Et fait y'a match, c'est Fayoul Madi. Mon maman, Mambou Masso. Mambou Masso Belé. Bakolé, pourquoi IGF, séjourné dans le Bumba. Parce que Papa Gilles a Linguette accueilli ça. Kolézi et le Bumba. Parce que Jacques Kiaboula, gouverneur de Lubumbashi, a détourné 7 millions de dollars américains pour la consommation de farine de maïs. Pourquoi? Ce qu'on a ici fait l'ongoué. Et comme il a bougé, parce que audit na Bakuanga Miba. Miba. Moutabomi, c'est clair. Kanambe. Il est pèse viva. On a qui n'a reçu qui ça. Babangi na mounu, bandundu, ebwenge. Mais bana batatu, bana baba. Betwa boué. Il est pèse viva. Chef de l'état d'image. MC Kabila. Audit. Il y a beaucoup de milliards. Oye Kendaka na Tanzanie. Beaucoup de milliards. De 2001 à 2019. Donc, il y a Ose Frère. DGDA. Il y a Mwana Babomaka. Il y a Rokwiza. Pour la trace de Koufa. Ce qu'on a porté plainte. Na Tanzanie. On a reçu ça dans quelques jours. Ma force américaine. De l'eau à la tombe, on a 4h30. Voilà, yo. C'est information. Général appelé Stéphane Sten. Azali américain. Azali général américain pour l'Afrique. Africain. Parce que ceux qui ont mis à retarder les sanctions ciblées. Ce que les États-Unis ont dévancé dans les Nations Unies. Avec CEDEAO, SADC, Mozambique, Égypte, Zimbabwe et Nigeria. Ce qu'on va renforcer force loyaliste et fort DCB. Merci vraiment de ce qui ont accueilli. Il y a un monsieur lieutenant qui répond au nom de Pandou. Lieutenant, il y a Pandou Yambata. Ils ont créé Piscos Yakosakanate. Alors, il y a eu Mukonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantomolote, Mukwantomolo Kante Bazowanga Nayo, Nabandalungo. Et pas le lieutenant Pandou. Ils ont tambolana, Mutuka Kombi 05/2. Type 1 est à 05/2 Mbata.
plaque yango wana 05/2 tozosenga na la police nyonso baluka tipu wana 05/2 oyo ezolebake ayebi Félix te un policier pamba nasengi na shikata place nyonso bokomona tipu 05/2 bokanga yango bokende nango na tete na kanchachi azosala bacrime akosakana te alobi akosala ngai eloko te bazobotola bato biloko na makasi kokanga kashine abeti masasi mpo na muntu kashine ifo beta masasi likolo bato bakima. Vous êtes plus que le lion. Yango tozosenga na shikata bosala patrouille bozwa Jeep Yambata 05/2 Monsieur Bandou a sali des ordres viscose. Insécurité totale. Nous demandons à Monsieur Kassongo de se saisir. Ngobila, insécurité, oza yumbite. Bokokutana na peuple congolais, le peuple averti dans Zela Labino. Bozaki la ba mitrailleuse. Bozaki la ba char de combat Kalev. Amibengaki le tout puissant Ngaïndé. Ok jazz tout puissant. Le Lozawat avec des mitrailleuses. Mais biso tozaki la libanga. Na biki à 100 francs na papier à 100 francs. Balobi na Selembao. Na Selembao. CVC, SPC, ya SNEL. Babenga wangoso ba CVC ya SNEL. Na sima ya prison ya Makala. Ya musala na ye 20 heures à kati courant na Makala. So ba kati courant, est-ce que place le kola Makala ko kata courant? Ya lobi ke azali ya kamere. Muto ko sala ye loko azate. So akati courant bazobimisa ba criminel balalaka na prison Makala. Yango boyoki pasteur Mukuna, pasteur Martin Luther King alobi bokende ko revoir prison Makala. Amonini ni apesi biso d'information alobi mu kwantombolo kendo vérifier na Makala. Bazu ba criminel nyonso ba Rwandais baza kuna belé 3h du matin babimi bake bamonga fula na baketi bakitali ba crime 4h du matin batongi na prison. Alors prison wana tozozo ba kamera tozotinda bango na luzumu tozozo ba musu tozotinda bango na kananga il faut to panza prison wana tokanga so bokima me boko telengana. Ok na ngo tolobi boye tolobi boye to soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est notre frère makila na biso. Les lois qui bitumbe bandia tokokima wapi tout au long des fleuves tout bandi kokima tokomande tokwende na mai. Alors il faut toza la offensive na kati ya mboka na biso tout le monde derrière la justice tosunga justice za biso ezana sima peuple justice eye pona kokanga les hommes qui ont pillé ce pays. Justice kwa hivi sema kamba pamba ni kanga Gilles. Okanga ngana zana mbongo na poche po justice na pesa justice. Ba sans frao na zana ngona poche ndana ko pesa bino. Justice kanga les hommes qui ont pillé ce pays. Bato bazana ba 5 millions de dollars, ba 100, ba combien, ba o ba piller, ba ressources humaines. Les gens comme des Shadari, des Nemi Moulania, ba Tanzaniens, ba Koyiba Kitayamboka na biso, ba Boshap. Des grands professeurs Biaminene, mais le lot va comme Bazo. Bamba! Ce que Zala qui bisote, Batozo Finga bisote, Totanga classe. Ce que Zala qui bisote, mais Mboke Sendindagi Kala. Mboke Zala Liboulou à Kosakanate. Zala Kanambe, Politi Mwana Marceline, Balakisi Babuldingo à Tongi la Tanzanie. Babuldingo, est-ce qu'on peut récupérer un go? C'est tiré les Tanzanie. Na yoki na butu kala la kalao abengi ngai na États-Unis oya Simba bilamba ya makila ya Shebeya toyoki milambwe ata na Belgique abengi ngai merci beaucoup président na musalo zo sala ala kisinga tuna la kisibino ba colis ba sac ya ba tête ya bilamba tala na kosala ba boutique kala la kalao merci
nakokufa lelo te. Yaya nakosala ba maison d'habillement minene nakokufa lelo te. Naza na mission ya Nzambe. Il faut bato bale 3 fois par jour pour natika makelele. Il faut bato na tongo boy aller 6 boudins 3 mapas ozo sumba désordre nenga na yoki bien. Pour eza mission ya Nzambe. Non, je frère boyoki bino nyonso je frère. Bazo zo mbongo zo ke destiné en Tanzanie. Ba militaire boza wapi? Mbongo na bino. Bazo futa ngo ba Tanzanie. Bazo futa ngo ba Rwanda. Sikoyo bambila baza wapi? Bambila babenge ngalo petit. Nakango kolo tozala réunion makasi. Toko bete bino mabe. Mbongo na bino yango oyo ezokende Tanzanie, ezokende nani? Bino bana bazo souffrir. Mais bino ezokende kaka kashine. Kashine okoza combien? Bako peso 5000 francs. Mais mbongo na we falozwa. Merci beaucoup na mko Ntombolo. Sunga FARDC. Sunga la police. O basali 18 ans. Bana bazo tanga bien te. Merci parce que mkonza mboka. Abakisi gratuité à santé et à enseignement à Boyoki. 150 écoles privées. Aurore est commis, Aurore nous opposons monde. Et commis, il y a l'État. Kendo tangi kendo komisa mwana na la Aurore, na lobi na ko kendo mwana na Aurore. Akotanga na mwana nemi. Ba moko. Ba kotanga bakoloba français ndenge moko. Chao Kitundu, nous mettre en garde. Chao Kitundu menace les ambassadeurs des États-Unis. Alors baké ambassadeur, tous ont bengane yo au Kenya. Yo Chao Kitundu. Merci. Tolobi boye. Mwana mama. Mambu maso. Martin Fayulu. Na musitu lobi basimbani na bilamba. Martin Fayulu na musitu simbeli bilamba na kopeta yo bambata. Musitu alebisiye yo muto kondiri nga na ere. Ndeko bino batu bozo mona musala tozo sala de musala pamba. Et ça en direct. Déjà na banda kuna bango batinyo za FCC bavandi parce que c'est en direct. Bavandi déjà bazolanda shila kolobani lelo. Et ça c'est côté. Awa boyoki F bazaiba. Alobi le changement c'est Félix Antoine Tshisekedi. Bazaïba. Si quoi ozalaki wa omoni nini Laissez un peu des caméras. Il y a les katabo. Merci. Ok. Koyo kanga ndende konanga koningana te. Tolobi boye. Monsieur Kanambe balobi na octobre bamona ya wote. États-Unis a décidé alobi pour que Balobi boye. Pour président de la République, Félix Antoine Tshisekedi a travaillé bien. Il faut Kabila bi. C'est confirmé. Basali réunion et président africain sur vidéo. Balobi faut pas bimisa Kabila. Yama bomona Kabila ayoka qui déjà bien avant alati ceinture bakomi sénateur. Bakna bakoti réunion. Balobi papa. Pour nani yo kokota sénateur lisusu. Il fallait tirer la confusion. Président. Le bino bolingi na kende kwatana manga moko to kende na bino nyonsho. Mwete. Oye koya. Ndeko Kabila c'est un sénateur en vie. Siko ya tuni bango ba komi sénateur. Pour nani ba komi invité. Est-ce que vous comprenez? Ba komi sénateur, il fallait pas qu'il soit en vie. Voir la différence na bango. Mais ba komi même pied de gars. Jean-Pierre Bemba Gombo a kendaki na CPI, azaki na militaire parlementaire. Vrai ou faux? Azaki sénateur. Lelo yepe alobi ke ngape na zozonga na place na ngai. Na kende ko siéger. Bazo lukake bavanda wana po bakanga bango te. Mais c'est déjà trop tard. Kanambe politi mwana Marcelin tonton Mutwale afunda ngai pa fati.
Voyez vite, il y a un mec qui appelle toujours Kanambe politique, moi, ma chérie, tonton Mouton. Moi, c'est Kabila. Fais ça un conseil. Pas qu'on fait ça un conseil. Yo na yebi kombo na yo, ya maman na yo, Kanambe, Hippolyte, moi na Marceline, na tonton Mouton. Boyoki, balobi que le président Félix Antoine Tshisekedi discours na ebimi première en Afrique mobimba. Un discours raffiné, un discours fiable, discours ya ezopesa batu Esengo, espoir, l'assurance. Nazolo baboye. Eza mwasi moko Maman Clarisse. Maman Clarisse na Belgique. Mais azal neta kufa pona ngai. Maman Clarisse merci nzamba pambula yo. Achaka ba unité belé po benga ngai chaque jour. Maman Clarisse na Belgique. Hein? Merci beaucoup Maman Clarisse na Belgique. Alanda kabiso chaque jour. Ero asalamuki azolanda. On est divisé. On nous divisé parce que bah on va sortir des ordres partout. Bah ebisibiso ezali babashi. Mboko bazobenga bashi. Bande ko Kanam ya capitale Kamere sont des Burundais, Rwandais, babashi. Balobi maman on a Clarisse alobi eza bisoté. Bisoto za pona Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Maman Clarisse alobi eza bisoté. Mais Troubi bashi botika biloko bozo sala siko bozo boya mokonzi akita na Nord Kivu te soka akitete bino emergence ko utawa sikoyo boko tika loko bana ba village bako bandaka ko boma bino bozo monende bazo kata batu mitu soki batu wana bazalaki bandeko na bango propre po kuna bato bazo kata mutu baza baluba te bakalubi te bamutombo te bazaka batu aesi siko zo kata bande kona propre mitunde ngeni kamera omoni place ozobima Burundi nango tolobi boye balobi boye naloba Azarias Ruberwa un grand terroriste ndeko na ngai tokotika binote yo mesana na kofunda batu mais biso toza ba combattant averti annoncé parce que biso to kofunda yo peuple yo funda ngai pas PG mais ngai na kobima na 5 millions de peuple tala to ko na parquet to tina mapeka ida pese viva na moto la biboye Kabila avec 189 armées troupes négatives ba ex-bola Bajadiste, Bachebab, Kabila. Kabila bomi ba Congolais belé, abomi armée à Kosakanate, na entré na ye. Ba général Nyonso Mobutu baza wapi. Ba général Nyonso oya musée baza wapi. Musée ya wolobi à ne pas trahir le Congo, mais monsieur Kabila a trahi le Congo. Mbusa mabe baza wapi. Anani Bauma za wapi? Mamadou Ndala za wapi? Kaputo Samba za wapi? Bino bakatange Kaputo Samba za ndeko na bino aza wapi? Katumba mwake bakata yemu qui a tué Katumbe mwake? C'est Kabila. Qui a boya bisa biso bandeko na biso ngana za katange alikasi mtoto wa Mikuba mtoto Katanga mina nionyesha ni nani alimuua Katumbe mwake sini Kabila bino bobike Katanga ya bino matata ponyo auti na avion mutu abeti mutu na se comment ala kufite naloba matata ponyo alongo likolo avion abeti mutu na se est-ce qu'akufa pourquoi théâtre Chebeya sasa Katange pourquoi bakufa ndeko bande onanga Katange twache uchakuzi twache muguro mubaya il faut tout changer comportement bato to Katanga tout changer comportement tout soutenir Félix Ndugu yetu l'empire Loube était fondé par Congolo Mwamba un héros légendaire
qui a groupé plusieurs villages. Congolo Mwamba avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à Louenji. Louenji, la fille, c'est Maria Ilunga Chibinda qui a porté l'organisation de Luba Chelunda. Nous sommes des oiseaux de même pli. Merci beaucoup, Jeannette Kabila. Jeannette Kabila. Azali terroriste. Balobi ke azalaka. Omoni, aza colonel Rwanda. Azoka salaire. Jeannette. Si vous voyez le parlement ndenge nini ozoka salaire. Yango tolobi boye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantongolo akutanaki na chef d'état rwandais ayebisie. Biloko wana bino nde bozo causer. Awa boyoki lelo na 4h30. Descente ya FBI. Ba commando na Brazzaville. Ba commando na Gabon. Ba commando na Kinshasa. Ndeko na ngai. Tala. Tokolamuka na tongo ba tieli biso robot avant kota na commerce Zimbata. Bakotia moko na kankokolo. Allez, oza congolais. Tozo kende. Bakotia ba mususu ba robot. Côté nyonso est. Batelem. Boko bunda lisusu na ba farde ST. Bazotia ba robot na se. Likolo ba tie ba pache saliboy. Siko bino ba kote la wapi. Robot aza télécommandé dans l'océan Atlantique. Oye kaka boy. Nton courant. Okupi. Na ngo tolobi boy. Boy ki les 13 parlementaires. Batu nyonso ba lobi recensement. Lobi na lobela ki ango. Batu musu bazo benga ngai. Lobaka pe biloko la vérité. Merci beaucoup. Na lobby ezaki Saint-Esprit. Mais lobby ba lobby yango na télévision, et nga na lobby na tongo, na kende boy. France 24 ba lobby arrivé à ma machine, il y a moto aux États-Unis. Au Tchabo, moto tali makila na yo. So ya komi kaka, roi. Tiens ye koton. Makila boganga, roi. So ki ole kaka boy, batali ka mon forosi. Allez, tiens Moussa. Rou. Les gars boy. Go. Congolais. Tala. Ndima machine le ba go. Congolais. Ya ça c'est ngote. Alingi na cité. Militaire moko azoteka ba alcool. Il y a un militaire azoteka ba alcool azobebisa bana na bandal. Karina na ingela capitaine major ya Mbata bayebi. Alcool wana zanini. Bazolongola Dieu d'échappement, il y a Ketch. Babimisi bazobenga ngo bombe. Bi poussière wana. Kongola komi ko tia yo. Congolais tozokende wapi? Point sala nini? Bongo nyonso komi fitutu. Mwi. Omoni tozobimo otiki agene. Otiki shikata. Okomi na bombe. Congolais. Okosala musala journée le tombe la bombe. Et on tongo a commis vos distractions. Ndeko, kino nyonso, sala vigilant na tongo. Il faut monande jour ezokende. Bamela kama sanga na 17h. Mutu normal, talande journée ezokende. Tika okobala te. Oyebike mutu soka bali te c'est un péché devant Dieu. Soka boti te c'est un péché devant Dieu. Ndeko, na chité nanu wana parce que toi kozonga. Dieu merci azawa. Matisa dose. Pour na poto bazo senga to matisa dose. IDP c'est viva. Viva. Combattant pesanga vive longa. IDP c'est viva. Viva. Combattant et combattante bonjour. Combattant tozongi sur le coup na kolo nzambe. Oya bateli biso ngana yo. Oye tozala na bomboy. Mais tozo plaider ming. Na oyo tobengi conseiller na biso ya na biso moko Peter Kazadi. Parce que toyebi maman moko asa combattante. Bazalaki na Peter Kazadi. Bazalaki na Peter Kazadi na dossier moko ya maman na biso combattante na kati ya poto. Mobali na ye bazalaki na ye kuna na poto bakabwanaki. Koya ezongi na Kisasa. Ayawa a rapidité abandi koteka mapangu mais maman wana mobali wana
bazalaki na ye bana mais siko koya ayaki na Kinshasa ayaki kobala na famille ya Peter Kazadi mama wana aza kombata yango toyebisi Peter Kazadi atia na se eza baconseil te azotelemela lutte contre la corruption mokonzi ya mboka azote na moment oyo tosengi na Peter Kazadi atia na se parce que biso tolingi politique ya ndenge wana te biso toza mpona peuple toza wana te mpona kolelisa peuple UDPS viva combattant d'élite nayebisi bino tozotelemela d'abord Kasongo na acte asalaki lobi bomonaki balusha bafilimbi bakenda komarche mpona Vincent Karega oyo azalaki ambassadeur atraitaki bapropos na ye contre République démocratique du Congo azali ambassadeur ya Rwanda azali awa na Kinshasa lobi lusha filimbi bamarchaki mpo ne fiske Vincent Karega akamata bisaka na ye azala liba me nasepeli te na ndeko na biso Kasongo bolandi bato bobeti bango lisusu bagaz biso tolingi politiki ya ndenge wana te epa na biso tolobi ete toza susu na epoke ya Kabila obetaka toujours bato bagazi te na epoke na biso soko omoni ndokisala nini papa mama bandeko na ngai ya este surtout précisément na Goma toyebaki bakabalo bosalaki mpona Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi merci na sommet oyo eyaki ya ONU quand même mokonzi ya mboka na minute oyo nazoyebisa yo mokonzi ya mboka aza ya Nzambe parce que kabalo ebongisamaki na Goma même na aéroport ya Goma ezalaki tellement miné na oyo tobenga na batongolo misu bakendaki le plus loin ya kolata plupart aussi même na bapolo ya INC basanganaki minaki ntina kati ya aéroport merci na nkolo Nzambe lelo tozoloba awa tozosenga na lomango mingi oyo tobengi gouverneur ya Goma basala yo mukama nazoyebisa yo tozosenga na gouverneur ya Goma basala yo mukama papa nayebisi yo Fachi aza likambo ya Nzambe parce que azwaki pamba te mboka oyo akabaki yango na loboko ya Nzambe tolobaki ete toute arme forgée contre la République démocratique du Congo sera nulée combattant d'élite oyo tobengi sommet ya Goma ekosalema parce que Fachi lobi abouti kolanda auti koyamba chef d'état-major ayambi chef d'état-major ya Uganda ayami na Kinshasa combattant na yebisi yo Fachi alobi boye parce que c'est les États-Unis d'Amérique alobi Fachi il fallait frapper makasi soki bandeko wana bayoki te il fallait bandeko wana basentir ete Fachi aza na bapartenaire oyo tozobenga États-Unis d'Amérique papa Fachi asevalaki faste devant un chef d'état-major alobi biloko bozali koluka boyeba moyena baconséquence bino mutu bokomona yango papa nazoyebisa yo Kagame aza malade mutu akosa yo te Kagame aza malade aza na AVC ya bongo na ndenge akosakana te même oyo tobenga Museveni ye mpe aza bien te combattant na minute oyo bozala calme sommet kosalema na Goma biso na bino nayebisi bino engage kaka ngai papa onde nazoyebisa bino bokomona Kagame akoya te parce que bazobanga sommet ya Goma bakomonisama na video parce que na minute oyo basante na bango ekomi santé moko critique peuple congolais tosengeli biso nyonso totelema tosoutenir Fachi papa bauti koyebisa bino bandeko na biso ya lamuka soi-disant Martin Fayulu azobanga toke na recensement ali azoboya recensement parce que comprendre ete lere nazoloba bamachine oyo ya recensement eyaka te esali nini bandeko na biso ya FCC bandeko na biso ya FCC yango omoni lobi Fachi yambaki lisusu 13 parlementaires baoyo basanganaki mpona fiske okende kopesa likanisi oyo tobengi ya réforme ya seni balobi bokonzi ya mboka iyo il fallait tokende na jamais te tokokende élection na mbula oyo jamais nanu te basali audit na seni il fallait tokende na recensement toyeba nani aza congolais nani aza congolais te UDPS viva tomoni na ngambu ya FCC tokamwe toregrete mingi neyemi asala pe déclaration alobi ete oh il fallait tokeka na élection
Papa nayebisi bino tuna bango bazobanga ni awa deja nazoyebisa yo Kabila kanisaki ete ndenge alakaka biso nakopesa bino au revoir te nakoyebisa bino ake apa bientôt nakozongela lisusu pouvoir papa nazoyebisa yo Kabila kotuna parce que communauté internationale babeti sete communauté internationale babeti sete parce que Fachi asengi communauté internationale va s'impliquer dans des autres pays salema na S alobi nazosenga parce que population nanga à tout moment bazokufa communauté internationale a ebisie bapesi dans 15 jours bazokende basolo là pour être délégation à communauté internationale bakita sur le terrain yango yoki là tozoloba na Brazzaville et indaka te esalini eyini bamba papa maman nazoyebisa yo na Kinshasa baelema bazali bovanda na bino calme botuna bato ya FCC parce que Fachi azolinga tanga okoma en tête ya Union africaine azana musale belete sur le terrain makamnyo so bozomona soi-disant bato ya FCC yango monaki Kabila la bakutani tête à tête na Fachi azalaki honnête alobi ndenge ozoya otunanga par rapport ya coalition na biso lolenge ndenge ezoprogresse na ebisio moyena ezate kala mingi te nazobimisa gouvernement nazo détecter sous majorité ya sika na bokango sile papa Kabundu ayebisaki bino kobimanga na assemblée moyo kotelema nazotuna bino moyo teleme moyo telemi te bazwaki kitenge Yesu batiaki ye oyo tobengi na pour parler entre oyo tobengi FCC cash mais kitenge Yesu badevoir azopesa bango nazoyisa yo bato ya FCC bazole chaque réunion so apesi bango tobengi matière bango bakoti yango badébattre babite il fallait Kabundu azo toyebisaki bango soki bozocomprendre na politique te tala basilili papa soki ozomona okise Kabuya na jour oyo tobengi ya bamartire na biso oyo bakufa na champ de bataille okise Kabuya alobaki clairement alobi boye bandeko na biso tokufisa bango na bamarche eza synonyme ya kopardonne bandeko tozala bango na coalition te soki esengeli tomema bango na justice tokomema bango na justice kombata vandakani nayebisi yo awa mokonzi ya mboka d'ici kala mingi te combattant sommet ya oyo tobengi ya Goma ezokota mais nayebisi yo na moment oyo combattant tozalaka toujours lisu likolo ya nini papa mama bandeko na nga mingi ya tiangu esengeli tozala vigilant ndeko na biso bienveni azosala mosala bango na keso to ya kuluna emati oyo tobengi na degre ya kosakana te insécurité na ndenge ya kosakana te awa biso tolobaka ete soki omoni ndokisala nini mikolo oyo mpe tous les conseillers ya chef de l'état bisika bozali bokeba kala mingi te tobetela bino marche ya déboulonnement bozosuma mokonzi ya mboka bokomi kaka na babistro bokomi kaka oyo tobengaka na gb na bakimbuta bisika bozali topesi bino na bamogilagila olingi bozongela basysteme bapeti ya ujana balesaka bino oyo tobengi nayebisi bino conseil esili bino bisika bozali esengeli bomotive baconseil ebele de bachef de l'état merci